Galo pour mixer Gali Neftali la casquette de la presse congolaise. La paix Sarabino Mbote et Amboé Tito Banda émission pour et c'est la photo paix Sarabino Mbote pour bien ne battre c'est pas la biso na banda pour la bina. Et na remercier Tatan Bepoe na battre la biso. Na mbola wana toyaka na mokolo wana toyaka liboso na kati ya ndako oyo. Apesi biso sur makasi ya kozonga biso na kati ya ndako oyo. Apesi be Mbote na yeme ye mokolo numéro 1 de l'éco RDC Jean Thibaut Thibaut autrement dit JTT. Donc merci Nayo pour la fidélité, merci pour la confiance et merci aussi à toi, les cordons au Peggy Walung, on a la caméra, il est toujours fidèle avec sa caméra, donc ce besoin on a bien libre, grâce Naye, dans le Barabi sonnet au côté 44 église, ma Colombo, le Sokoboyi, au sein de l'église Nayo. Merci Nabino Pe Babonio sur Echo, merci pour la fidélité, merci pour la confiance, tout ça, tout ça, comme ça, et c'est Neka Bozomo Nakaka Nenge Bakoma Kiwana, Nenge Komani Walubike et Lubu Yabastar, donc le lot. Les émissions moko oyo sepera nango bolanda trop ozela rapena trop ozala très fan nango et lubu ya bastar donc lelo tozana moko o tozalaka na ye kaka na kati ya plateau oyo nikoleleki lelo tozongi supo asalela biso et lubu to éviter ako landela biso nini ensemble avec mon coordonnateur et la réalisation je vais dire bonjour à mon invité. Bonjour. Boni. Boni ngono tuna. Makanisi zawa te. Ikia. Na likambo ebisaki ngaiti. Tanesa yo. Soko olamba po bato balia. Faut ça na raisonner. Dozo raisonner. Na lamba kala mais soko na raisonner ndenge na kolamba sika. Ndenge ni santé. Santé bien na ngolo nzambe. Je passé depuis to ya kia déjà. Moi ba retomber zali ba retomber ba eko ya télé-réalité de Salaga Ozwaki. En tout cas, nous avons le kumu. Et là, que c'est naturel, nous avons kaka makambonaye naturel. Nous avons appréciation, nous avons encouragement et puis batu balukanga kala basepela ki komonanga. Oh tout le monde n'a pas karato se retrouver les sous. Ba contact que bunga ke zongi nous avons le kumu, nous avons appelé ba maréchal amo. L'aigle de papa Kimbango, papa qui la soité songe bois qui la izongelio mobali ya mama Bobi Lokota. Et puis na lisi kitoko mama na Miraji na California bangona nani Stéphanie Saraive, moi c'est à papa Guilin. En tout cas bato belé ba sepeli couple moko na Paris, papa José na mama bienvenue. Bana walesa en tout cas ba ndeko na ngai kutu ya ba église à centre de réveil ba CP les amis de walesa tous ba fan na ngai ba robite bongos ozaki naturel et puis na eloko yondo ebisi batuke ngana sukola na objectif o ngai te yo to non o batu ko mo benga ba harmonie lo ba kosa yumba les chanceliers d'Amsterdam dans Willy Class o bongos yo sukola na objectif non. Est-ce que bon tout son nom est-ce que na kosaki donc yo kutinga na zola muka na zo sukola na sukola batu babiloko nanga petite sœur nanga Nadia auti ko défendre bon to sukola na Gilda kutu ayena ba chemise na ye pesa bongo si chemise azu chemise a persona kabo na zuna lati nde na lelo regretter quand l'émission moi regretter oh ezala Gilda ezala nani comme nani Sarah Sukula bango nyonso ba Sukula nyonso ba komika bongo si yo Sukula kana objectif mais ça initiative bien ça idéologie bien et puis bon c'est bon et puis mutu fa Sukula pour un objectif quand même c'est bon au casse voilà. Voilà, parce que ça a été déjà passé dans la télé, ça a été artiste Bongo, ça va être un objectif. Donc, c'est une parenthèse, mon qui a fondé qui albi et le qu'on a cette cali. Bon, le qu'on a cette cali. Ndingue bo amoni mo asala effort, on va bandeni ya kolongo. On va le loto ya kina idéologie. Car ndingo to ba te c'est que photo lamba. Parce que raisonner au lamba ni. Bon, na ngaki na sa pondo a Mosaka na Mabenge. Na bengende na Masangu et puis Nathalie Ate pendant Mosaka Mabenge ko sala nga mwa misala ebele po lobi na kokende église
na kosasiko mboma na mbisa kokauka mboma na mbisa kokauka etili na boba explicatoire o bayebi balamba elamba maka okomona kaka toyebisa bango ka détail bakomona na miso te bomona na tulilamba maka bongo tango yebi na ngana lambe lubu siko batumbaka po biso toyebi kaka mbisa kokauka na makimba babengaka nalobi yo zela tokolamba mboma na mbisa kokauka lelo boko mona loboko ya bongosi pe bokolia loboko ya bongosi baza bilo ekolo na bino et puis ekolo na bino ekolo ya bato nyonso nga aza na ekolo te nga aza ekolo ya ba Jean Tibwabwa naza ekolo ya ba Gaël naza ekolo ya ba Cordon Peggy senyi tubeta no mwali sulu Peggy senyi aza na regret na Peggy yaka saki na kotika na yebaki na kozoya na suka Peggy koma grand technicien mobimba be soki problème ezwami ateki téléphone bako rejoindre nde folo bana ye to kende lukai na yolo to tuna venyo alongba wakoma na téléphone Peggy bongisa makambo ti omonde to yebo Jean Tibwabwa boss oh mutu na nzambe alobaka polele biso to bato charisme voilà to arranger problème na ya téléphone tout sur mes téléphones pour les chaînes monene voilà tout bon maman tout ça marche non oui merci vraiment to lambela biso mboma loko moko za to bengaka lokola itokia to sala ngombango po to lia apparemment le tout ça moi échange le eza ndenge wana te bokili oyo ngoko te papa bokili oyo ngoko bobe balelo bobe na dialecte na mboka na bino pa bandeko nkane kami Marie-Louise Bolumbu Mado Spaghetti mbilene to langa tole mboma la nsea kauka mbisa kokauka donc ya Janine Nsombo we mongo we ya bonkuno kawe mpaka mama Bobi sangera bomo kawe nza kumbaleko mbilene tola mboma Bobi lokota na Manchester lelo Sœur Grâce du ciel Sœur Grâce du ciel message na Jean Thibault na Kimongo boss Jean Tibwabwa mbilene tolamba mboma la nsea kauka mbisa kokauka mbilene sangela bantu ba Suisse mbilene bongo sanga ke isola uwane nzenze to bunda tola yoko mbilene tola to bunda tola mboma mboma la tola la ngato tamboto to asabongusu ngolo sera ngonko en tout cas mère yes sangera ba Pamela donc mère yes qui soit qui s'est à Londres nkani kama onko mère yes mama ya bana mibali mère Jani mwasi aviena nga Brice Mpangi iso tolamba bilene baoni peut-être kame alela album ekande ola jina dikande Tiffany Dangwe voilà Tiffany Dangwe azobimisa Tiffany Dangwe aola za singene kande ya Kitunga donc Kitunga mbilene do chwa tous les capos ne sont toujours comme sur le côté et puis ma Paulina Bokoti we mongo yoka unkani kawe sangela c'est bon pour ça to tiki ya ko bimisa nyonso na bimisa te ndenge to kineti toke kasi za mbongo na poche o sela wena ngana na mbongo te surtout ça avantage olamba biso mimbo to soki mbo non na ça avantage ya ko savoir kolamba siko kolamba na nini za mbongo te mbongo Jean Tibwabwa Tibobo aseni apparemment aux affaires naturelles tu fais des comédies naturelles apparemment tu fais la télé on dirait à langue à chaque mois kuiti on rien kuita wewe langani po afuta ngani mwana batapa walesa charisme papa walesa charisme biso charisme bana sante zereve charisme lelo to belia mboma na mbisa kokauka lelo boss Jean Tibwabwa
Isoma, hein, ouais toi. Chibwa boîte. Ouais toi. Lelo, papa, toujours là-bas, mboma. Cordon. Tout vraiment pardon. Tout, on peut faire un. On peut s'en aller. Mbongo papa, tu n'as rien tout ça. Na zimbongo papa. Kuka mwana résultat là, gaya batu balia da bango. Itokia. Sous c'est inspiration les araignées. Hein? Sous c'est inspiration les araignées. Pour ça la rabagissement na yo na comédie on dirait tout le monde drink des sources dans les yango eza naturel eza naza inné. Donc na s'inspiraka spontanément donc ce qui problème est inspiration pays mbamoko donc na force akate na ne bandelité na sukate yango yande nzambi faut tunaye mais source inspiration bongo c'est ça kanini tuni vieux de so mona mpepe so mona mpepe. Voilà, merci, on se retrouve tout à l'heure, tout qui regarde tout ça a marché. Tout ça a marché, bongo. Tata, je vais moulay boué. Je vais moulay boué, t'as monté moulay. Monté moulay. Moulay là, ici. Monté moulay. N'a pas Zakai, on a ça l'histoire. Zakai, on a ça l'histoire. Zakai. Yaka baka na fantai. Okay, what?
Ça va, mon mari. Tomate à 500. Il y a un mango qui est qui est il y a 1000 milliards. Tomate. Nani? Ndio naona mambo mambo. 1000 milliards.
Faut les bon moi. Sarah. Mais puisqu'on a la localisation de Catalina Santana, et puisqu'on a la localisation de Catalina Santana, ils les suivent comme les autres. Olobaki ozela ngai oyekotanga papa pardon yo fana nokuna ye mutu ayekozela ngai akomona makambo mwasi avandi mboma Voilà. Tozolamba mboma na mboto. Siko toyebi te bongo siko tozolamba na aspect nyonso chemise ya manche longue kete na makolo toyebi te cuisine yango ya yo ya cuisine ya cuisine fashion to cuisine Papa
ngana amuna mwasi te pona la taliputa ukutinga kandenge na ali ndenge na osama kamna ngai Ubaliza uchaja mai. Natia mai po elemba. Omoni oyo ndenge za boye fona katango. Katamboto na tiango ezwa nano ekota na mai. Ekota nano na mai po elemba. Elembi Sikwe komi Laksa tuna wabiloko Yongo isana mandeli na osabo Mwene anatanda yango izana na mai Ifo Naza mboma na kata Ndenge Kati Merci par exemple. Ni mana. Za pusa ni mwana da. Okay, aluti mboma omele lubwende. Soki mama na kosinga pesinga ya bien te wana akomona. Melelu. Kwebi melelu. Melelu. Bona okiterela melelu. Ngali ngana ngafo ozala penya mungala solo poyo kakango Soza ba mingala. Bato kisanguna ni na posote folo ma poso. Ah papa, oko mwana niveau saite poso wana baga ndo toksana Boye cuisine ya nini ya Gaël. Cuisine ka ya bongo si. Cuisine très brutale. Problème te okolia ngo très doux. Kolamba très brutal, kolia très doux. Oko kalimona penya misobia na ikolia naturel. Naturel. Menga penya de nature na lia kaka boye. Ngana lia kabambisa kauka. Avantage ni za kolia boye. Kolia boye na koumela na kobela papa mbate puis na nzoto makasi ba maladi kili wana tete maintenance kaka koko lekata santa tokotombele bongo sazaka abo. Oh, nakoma kilo kuibundu. Lelo tokoma basi nyoso ya kisasa bakoma lokwa ntaba basi saka kolia ka soki balingi balala pumbe tokende kolia poulet mayo pumbe tokende kolia ntaba na shaba nini ce poisson na shaba pumbe tokende kolia ngulu na kapela balingi kolia trop basi ya kisasa yoki na place wana de eza place menaza habitué te Engi ko bateke bato bakendaka kuna nde ba batu te ba batu mengai ba place ba loenge bongo ya lonzene lontale nakendaka te ngana za lokola nyawo esika saka toilette ba mona kate bo esika na liaka mona kate lelo ba komona nde na kolia mboma ya ndinga ngaka soka pesinga mungba muke foka azwa Nadia Sukula alinga sukula Mungu. Mama pa oko mwana ne mwana mobala usawe eko jeneo te binaba tawo na robeli bana basi yo lobi yo zano makambo wana te yo lia kana oka katango nzara ngine ba bio bino kuma kama mwa boforo mopanzi mwa nkoi mopanzi te problema yo zaka biloko wana te oyebi pe mama ana lilenga oyebi lilenga musulu ndeni lilenga musulu ndeni nko
otekela biso mbomo eza na ba maladi na kati nde Bon, obandi? Yo omoni bien kinga ye wana mutako tunanga. Obandi? Yango sa malembe weso ya. Mama zala kalme ngana mwana mobali. Boza patient. Boza la patient. Mama mobali azola mozoto na soko sisa ata so ni te mama soza. 15 musika oyo babenga ngo Itokia. Oko mwana ngo kabo. Oh ki Itokia te chenye somba mama. Itokia lo Oui maman. Yo ni mtosa na makala obe na resho. Po bela makala. Botela makala. Pelisa. Yo mo pesa moto te. Ba ku pelisira ngai. Mais apa yo ko pesa moto te. Yo ko pesa moto te. Na yebi kolamba. Na kolanda eloko moko na detail ti na kendo persona moto. Naza na leki na kote na po na ko sai lubu na antuka yo be lukakaka makama. Na ko sai lubu ifona la kisana ndenge ba pelisa ka moto. Batu ba yebi ke moto epelaka. Batu ba luka baze bande bongo salamba. Omoni mboma oya ya bien ngoti. Originality. Bolia songo songo. Oh songo te? Ya bolia pe songo. Oui. Tu recette au salon zo angwa. Na mbandaka. Oza kwa mna biso. Oh, chamo nini? Chama sa kusin. Ndako ba petite sœur toujours ya kandi ngona makelele okiri ko pesanga beauté Gilda alo sur téléphone yende na téléphone nde ba osola mais na batuté a osola na téléphone Oh na maman respect kita plastique bonga te na chemise à manche longue ya pembe bien ketch na makolo yo linga kini tablier ça te peut être tablier bona nga tablier kasi ezate ba vi tablier wana o tablier yango eza salite yango olo bezate ezali mais eza de salite ba basi baninga pe munene. Mais apparemment biso ka ukabachana mai bachana na Mungu yo chi Mungu ate yo zera tango yo olamba utia Mungu yo talo bongo sa olamba soko yo kiki nalambi mabe otiki papa boni ba question na bila moto olamba yo zo sera nga conception no mtasa ndenge moko alamba bacha Mungu na momo après tango bakolamba isu bacha isu Mungu wa ba elambeli ya bantengene ou bien bato bakuchumpeng. Apparemment je peux ne toucher mbeli ma ngoma te yo aussi ma pela mbeli kozo lenga na mbeli na maboko Egola kisaki mona simba kate nazoka ngoya oye bongo sai kolamba lelo boko zela biloko ya bongozi bongozi na makusa Nadia yao Sharon abenga kwa Nadia Nadia mais et puis bato basaka na restaurant o kutungana sai ya wawa nga ebe olamba biloko ebele pondo ya musaka batia mabenge masangu tokosango mkoni pondo ya musaka batia mabenge na kosalela bino pe dongo wana mutu alakisaka yango Gilda oyebi ya biso bashawarma na mbandaka tobenga yango sapana oyebi sapa mukona kosela bino
Eh. Sapa. Yango nde shawama. Shawa mama. Aregretaka penya na ala na ngana mbandaka na yako ya kisasa kolia biloko ya kopona biloko ya biso eza naturel na kisasa ero bona saki mponde na ngana mwa bapilipili ya mike na fufu na leo ta musuna ngabuka oui, pour lui, hein. Ouais. Tout a ramené chimie qui est là. Tout a ramené formule qui est là. Oh, ici, oui. Ona ndotika boyo bangani opeto kala nzela biloko ngo po permettre batu balia diboka tomate wapi ngana kusanga ngona diboka otuka te ngana yolande tomate te nane pesa ngapa mai mukeboy ngana kusanga system itokia system itokia natoki zao natoka mai simba micro natoka mai. Voilà, comprenez que toujours landa cuisine ndenge zo sala malembe awa elo couper zate a bozolanda traitement enchaîné donc elo au fournir ezate bomo na ndenge bandi na ndenge zo kendele donc to uti gambela to wende pena to uti gambela to uti to sombi biloko to yena ngo ndeko monika ndenge zo salama. Donc restez toujours branchés, connectés dans Katia Eco RDC carrément m'abonner Salama Awa. Donc là je tiens à signaler déjà que non à tous nos abonnés, l'émission a été filmée par les cordons Peggy Walungwa. Donc coordination pena ya coordination de conception ya papa na biso Jean Chiboti Wabwa. Donc on est là en train de préparer. Donc toko gouton on a bino na sur la plupart ba ibika ba omona ngo ba okamo avec no nambo mabela mbamaka misubi ba ibika na makemba. Mais le pena to zona mboma ndetinga na ibika na makemba mais le ni na omona na mboma donc c'est extraordinaire. Donc restez toujours branchés. To goûter la souka, vous aurez des commentaires. Ya batu bandiko bazali pe ba omeka. Donc ngalo bananga l'autre fois le bela rabino que non na yoka ngo bienté. Donc so pe na yoki bienté na oloba. To zo kaka, to zo tala kaka. Donc à suivre. Changer maille, pour maille là. Il y a une biche de socialité.
Na ubandera mai mfuwa. Na ubandera mai. Expliquez biso siko. Comment nous siko lio rincer siko to kende. Tozotia mbisi na kati. Après au chambisi. Na tie biloko nyonso na kati na keko tia nzungu na moto tozela ebela. O batala nyonso Nyonso. Ya makambo te o te. O makambo nyonso. Biso na nyonso ekota. Nyonso bongo yaki nde tika. Tosombaki po tolia yango te. Ya apparemment so pe mbisi eleke bele mabete. Nani ayebisaki yo mabe? Eza kisi te po ke soki eleki bao edoze eleki eza nde biloko bakolia soki eleki oyo batondi babombi te. Alors tolandaka ndenge tozolambela comme ça biso tokendaka na suka. Allo mama oh mama na mabaku lelo moto tsenga moto. Il fallait d'abord savoir quand le goye ba yani nini. Mungala penya solo ya ebimbisi. Na kolongola poso boite. Na kolongola jamais poso. Parce que lengi ambisi sana poso. Lokolo indi totika e Ata na groupe ni. Comment est-ce?
Ok. Voilà, ok, Golo ko hindi kitikat. So yakin pembende ha. Ati kami suni beleo. J'avais déjà bossé civil. Ok. Tembelana na oyo. nimeona hiyo. Usola ngombe jana Omar, upesa yake kapompa Omar tote. Ouais. La salité. Salité. Il y a la facilité. Il y a la facilité. Voilà. Non, il faut faire ça. Malgré bêtises à sa ligne. Voilà. Quand quelqu'un prenne des raisons, des part et d'autre, des méfiances, des limites, il faut aller vite comprendre. Parce que comme c'est difficile, pendant qu'il y a un autre mot de la fin, là vraiment il faut faire très attention. Bon, il y a renvoyé voilà. On fait une explication qui est... Vamos. C'est bon, yo tu dis là na mécano zo non na ni so ça ni te na bien appel normal.
Comme ce qu'on intérêt. Ce que tu dis au sol. Voilà, au aussi. Tout un an, il m'a solo obéi les lumières. Ça va. Il y a un peu de balou la raté, pour retourner. So balou était bébé ba. Mais ils ont beau mat. Il y a comme un pot de pot. Mais bien des formes de terre. On a mbala. Mboma, Tu as bébé gâté. Et belle déjà. Et à peu près dessus combien de minutes? 15 minutes. 15 minutes. Et ça dit 15 minutes na tia ki penyanga moko na tia chrono 15 minutes. Et puis na tia biloko moko j'espère que na lobela ki angote. Bon, il y a un truc. Na tia ki tomate. Mbala wana. Balamba kango na mbisa ko kauka. Nde to bengi yango en bref na mokuse itokia. Itokia c'est-à-dire biloko balambi nyonso tie nyonso mbala moko poli yango dar lotela yango nde to tsaki ya mboma. Et puis et ça 15 minutes na tie matungulu na tie pilipili na tie tomate mbuma et puis na sope huile mai esili na lingi okiriko asaki eloko moko te yango wana na tete po eza naturel babiloko nyonso tu eza normal. Voilà, naturel ekiba ekota te ekita. Voilà, awa tomoni ndenge ezokita nango ekiti ebelie na moment ya kodeguste oyo akolia te jo tosimaka caméra na église beaucoup ya bateli okoya kolia mpona awa bongosi asali deja bongosi alambaka te alambi bamonaka kaka bongosi na télévision azwaka tout ça naza na batala ebele ya kolamba mpe nazali etikali mpe ya mabina ekozala etikali mpe ya koyemba ekozala namoni ke nabengisa bandeko nyonso tokutana kuna na table bongo na koexplike bino plan na ngai. Voilà, restez prochain connecté. J'écoute un discours tout à l'heure à la table de déguster. Nous avons artiste bon ça la même. Ce qui fait ça m'a bien tout voilà, babi mesa ebelemi to on lit à lipati biso yo tout ça j'ai ça. Déjà je profite de dire bon appétit na batutu bozo na biso. Malgré bo rouler na bino kaka en distance bo rouler na commentaire. Ne comprends pas ils ont bourré parce que ceux qui ont goûté. Donc bon appétit na Peggy. Cameraman biso ça de défense ba ko ya raté dans la table pe ya rouler té. Donc ils ont la idéologie de continuer on a bongo table belemi. Babi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc yo moko banana ko déguster avant biso ba yo. Ko yo moko so ba ko baby c'est une biloko ngo. Merci Seigneur. To pamboli biloko. Ebele mususu bazui te. Et mususu bazui mais bazui monoko kolia te. Mais biso tozui pe monoko kolia. Tozui pe tango kolia. Merci. Yango to pamboli yango, to pamboli pe bato bakolia, bazwa nzoto makasi. Bayoka bien na banzia bakotambola babita tolia ki biloko bongo shalambaki. Nzambe matondo ezonge pana yo, pambola epu zantibo tibwabo atinda kimbongo. Nzambe bato nyoso bakolia kimia mpe sango na yo epanzana na biloko na kombo ya Jésus Christ. Amen. Sango epanzana. Voilà, voilà quelle prière. Non, panzo sango. Mako bandana yo moko. Yo moko na bandana. Ngama kona banda kolia? Moto itokesi ebelie. Na remarqué logo batutu ba artiste tout ça là avec lui ba na stratégie au lia poani.
waka yimo kazuka muke na iko longo litoro pono ke baona tiela kibili il faut que tu aies ozipe na ndenge oliaka muke bebwana stratégie sana la kisoke na kutia penja yo sepe na tia il faut oliaka pe bandeko pe mona bana ino oliaka ngape na liaka te o su ba plana ngana zumi sumi ngoya oye bongosie lelo oya ngai moto me ja on a longo litoro po bon mona o tiaki aux yeux longo ka tikele pe bandeko ba yo parce que nous sommes accompagnés nous avons des invités to benga Gilda Sukula Gilda Sukula ya kolia Gilda Sukula ya kolia Gilda Sukula na suka faut pesa numéro de téléphone bon vous comprenez vu que ça biloko na lia te moi pe na zonga na kilokoso ezate tantôt pe na koko kango pe tantôt pe na koko kango te donc faut zonga na stratégie quoi la place na baby ça biloko bato eza biloko bato masanga Sukula bon il s'appelle Gilda Sukula na profiter déjà na présenter numéro boya na PV na ngai na bobengaka na numéro za na se wana bon bakoka boye te kaka gael namonaki na mutu moko wana kombo na ye nani napesi déjà kombo te baoluko te nani peki twakawata Taylor ya Mercedes twakawata Taylor ya Mercedes mama te awa yaza congolaise te comprenez aza congolaise te ba awa eza bakoma ba sénégalais ba malien ba nani oyo babengaka na ba musulman awa nani nayebaki bon tant so bokaki ke moto alobaki ke non eza pla ya bato mamela masanga ye moto alobaki yango bango na église bakweyaka te so bosala délivrance bona émission kolia ndi fo balia peki twakawata Taylor ya Mercedes twakawata Taylor po bato ya kumputu ba Mona Lisa toujours les blocs moto et regret quand même moi non te ngali ambisa ukauka te obi kamsanga onga alia kaloso na madesu te na vinga basa mélange ya loso na madesu te mais ozui loso olia na munoko madesu otie na munoko mais olinga ka mélange ya loso na madesu te kasi ko sa mélange na ok ko sa ngona munoko onga na linga kambisa ko kauka te mais biloko ekoti na mbisa ko kauka ndikanga na lia kambisa ko kauka quand même goût ambisa ko kauka na ngo sentir en terre bongo siko ningo le biloko wana ko kindi nani nakata mbisa ko kauka nzo ba ngo ambisa mai pegi ye moko pa lobi akpe na délivrance ye pa zokota na cuisine mama pusana kuna po pegi pe avanda po ye pa zolia to mona pegi o ya filimaka kaka pegi afilima kaka mais ba siko comprendre te mais neni mini molia cameraman alia te si ba mona on lelo lelo ngande na exiger bizuka ngomoto na bana nini ekini moto mbamo Petit akpeli di babe ake ko remplacer yo ata kolia ti na téléphone mais yo zo banga kolia ndiro jana nyongwa bato basikola un objectif tika berero wana ko ti papa ezali solo to betaki yo kangi yango ko mo bisa bata ngani na yaka wali bana zikola kan objectif bato bayebi mboma te ba découvrir mboma awa awa Ousmane
Nam, na bibi. Nam de. Abi oui, Na mali to sola. Isa mamlote. Nam noni no. Na Arabe. Na Arabe. Wana bi awanani. Mustafa. Mustafa. Awan Mustafa. Abola mtabenga ngai. Mtabenga ngati. Awan Mustafa boni. Doko. Santine. Na kufi. Kufi. Ukata sori timo mo sori do mama do ko kufi. Bomosi. Kitoko makasi. Bomosi boni awa. Makasi. Bomosi mo do mo simple nia. Ndeti bitu mamtolo ba Italie ete. Nzambe mongo za mutu te. So awa ndingo lieli yango. O raisonner ni, tant o raisonner wa. Raisonner Kisangani. Raisonner Kisangani. Biloko wa boye utaka Kisangani. Ah, mtoto wa Kisangani. Ote. Ngaba kise. Ole to mela. Nene. Mwe mimi wasali sikawana. Yonga ya. Awa. Oye, biloko boye ya Kisangani makana Kisangani Oui. Awa mtoto wa Kisangani. Boso Mustafa ni utu wapi? Comment papa biso? OK. Sikondi muzolia. Apara na Kisangani olia musu wapi? Première fois na lia depuis na komia. Mais uto beta bisolo mo wage no bilo bato mira masanga balia. Kastole ba mtu ataba. Ba sauce ya mtu ataba mais ote. Ote. Non mais tant on yo rezoner maman wa sauce wana. Ngo ibo wala mano. Na ko la bifo bongo se a la Kisangani ya wa. Bongo so OK. Na la Kisako? Trop de sourires. En tout cas, merci maman Awa. C'est la famille Passoula. Et c'est la famille Soukoula. Maman Boni. Bien. Soukoula. Yango yo ni nango sonzenga ko ma famille na biso boy. Christelle Passoula longo na monoko nanga. Bobwana Christelle Passoula. Ah bon? Boni. Quand nous ozomona. Oli avec Appétit makasi. Oh mais na ko. Pembeni hydraté. Oui, non, c'est l'on est comme on a bon, soit municipal, à celle peut formellement. Bon, rien à dire, mais ça ne candy me peut témoigner. Au côté combien? Ah, 10 sur 20. 10 sur 20. Et 20 sur 10. 20 sur 10. Ouais. Oh. Mais apparemment, on doit s'en ici, gagner tout le monde a checké. Oui, à l'ambiango bio. Bio, bon, à l'ambiango bio pour atiango nini ba kib eza bioté. Ouais, il y a produit chimique mais tandis que y a juste tomates na matungo. Abosa na pelo moko. Ndemi na céleri. Abosa ndemi na céleri. Mais ça va. Ça va. Abosa ndemi na céleri. Oui. Donc so yo zola mona mona ndemi na céleri. Parce que à part le constat au salut on a ndemi na céleri ni so. Non, à part ça ils allaient super. Super. Oui. Vous avez école mon quoi? Oui, tu as appris pour école. Mon premier chose, tu as tout cas Équateur, oui. Eh, non, l'équipe bon c'est dans l'ambiance. Nous avons moi aussi. Merci. Oh, tu as la posate de la voilà. Hier kuna mweto kineza depo ya zole na c'était bon gusto comme na suka to sisi surtout ko ma récapitulation. Et pour to sisi bena to lier. Expliquer biso sikoyo en gros ndenge ça va qui formule. Bongo si asaeli bino bioko boye na petit bosisi basani boko yemba ta kutu cameraman asana ba makamba boete première fois na mona ya zo sa bioko vraiment bobombelo ngine me botala kaka sa nenge zo kinde mais na sepeli parce que bolé bien et ça la kesengo o sali biloko bato balei basani esili ke batikela yo nasalaki mboma na ngai nasali bioka ndengele kinanga uti koloba wana nasali mboma na kati na zui mboma na tie na nzungu na zui tomate ya mbuma na zui pilipili ya bambuma na tseka ka bwana finaki na note po na ebiki moto nyonso to alia ka pilipili te tango ekobele ezwa kaka mwa epesa ideme moto akozwa kofina na ndenge na tie litungulu ka ndenge loko ndeko obike na bosana ki kibi na ndembi na céleri donc à part ça naza ya kosepela ke biloko aboye
okoki kolia yango na qualité nyonso omoni ndenge yalaka bato mosu auti mosala vraiment kiakende lukaka makambo ebele ndenge mabele elisa yemba itokia azwi kaka biloko wana nyonso to atie abandaki kozela to na mama oyo azosukola kuna yango ezotoka ntango asisi kosukola alati mwa eloko ne ya kovanda ale eza mpe na bandeko mosusu ndenge awa auti koloba soki abeti bokilo na ye soki abeti bokilo na ye ava abeta bokilo na ye bokilo sera veni baterme oyo ya biso tobaka bokilo sera masanga biere na ye donc ava abeta bokilo na ye wana ezalaka bien mpo ke moto azomela alangwa te epuis mwa bamasanga ndenge ezalaka kala ntango tokomela esengaka babiloko ya boye mpo ke epesaka passoire na masanga consommation mwa première bouteille deuxième bouteille oza toujours naturel mais soki ozomela masanga ozolia babiloko ya boye mpe na ndenge abe okozala na sante malamu okoumela na mokili okozala fatiga te okozala motu moko kaka kopi kaka mais en tout cas naza ya kosepela ya Jean Tibobo Tibobwa nkosangelaki ke biloko yango oyo elubu na bino yango nde nasalelaki bino lelo soki bosengi mosusu naza prêt mpe naza disponible. Voilà. En tout cas merci, naza sûr que vous êtes satisfait boyoki message oyo ya Bongos par rapport ya liba autre osala na biso baabonné nyonso ya Eco RDC restez toujours fidèle na kati ya chaîne na bino oyo eyelaka bino bainformation elubi ya bastar source origine il faut toujours penser à la case de départ donc nde toza origine ya makambo eza nde awa. Donc merci à Papa Jean Tibobwa pour l'initiative, merci pour la confiance, merci pour la fidélité et pourquoi pas aussi de dire un grand merci à Maman Ripalou Samba. Donc Maman Obi bakalati tozomonana na sûrement le basu ezali toto kabwana biso déjà. Nzamba pambola bandeko bazolanda biso tokotaka na bandako na bango sans kotoke bayambi biso gentiment. Baumela balandaka biso toujours basabonner ba cliquer et kozala bien pour un avantage ya ba artiste na bino ba ko encourager o ba ko pambola pe ba pambola o ba sambela émission kende liboso na ba initiative ya boye ba artiste bomona bango bajuaka balakisi pe bayambaka balakisi pe ndenge bazalaka ezaka ka awa kala mingi te pe bo s'abonner na Bongo Sidiciel officiel TV na zo bando sela bino pe na koyiba pe ya moninga oyo alekisi nzela bino tokozala na sima ngape na kozala na sima ba idée yo déclarer droit d'auteur. Boko déclarer droit d'auteur. Ah bon, ça va. Ba sacrifice ngana sala ni siko bo déclarer droit d'auteur. Ça va? Toko futan. Merci. Voilà, merci. Maïsara, mon courage, bonne Maman Bobby, Maréchal Ramo, Sœur Janine Sombo, Venanga Harmonie Lova, Koskayumba, Dido Mambo, Willy Classy, le chancelier d'Amsterdam, Sœur Nangai, Marie-Pauline Bokoti, na Londres, Bandeko Nyonso, Lissi Kitoko, Maman Miraji, puis Stéphanie Saraïve. Toyes koto na kati ya Paris nazana ndeko nanga Nicole Kangu Maya Maestro Meta Wibe bana Simba nyonso bazana Europe nyota vumilia papa Michel bandeko nyonso balingaka bongosi ba bonne année et puis elubu yango bo banda kolia ngo na bandako na bino. Voilà, elubu yango bo banda kolia ngo na bandako na bino, c'est-à-dire joie recette oyo. Salut là mon papa, salut là mon maman, rien n'empêche moi mobile pour l'embellir moi si moi pour l'embellir moi mobile donc va ka bon na mokito sunganaka. J'espère que avec la permission du coordonnateur Peggy Walunga to aussi ça. Papa Jean Chiboji wa to aussi ça et le bout yango ici mon ami. Merci na équipe technique nyonso ya Eco RDC là je vois Cordon Peggy Bondi, je vois Nasika Songo Naomi Abiba, pourquoi pas l'assistante spirituelle de près et à distance, Frida Marcela la Patrona. Merci de tout. Bye.